Balandia émission Monde du Travail toyebi ke bozali ebele na bitandu bia bino bike po ya kolanda émission ya bino mosala na lokota ya lingala pe Monde du Travail na lokota ya français oyo ezako tala mituna ya makambo metali misala na mboka Congo na secteur nyonso oyo bato basala ka misala yo sala ka musala nini o sala na secteur nini makambo nyonso wana tolobela kango awa na émission oyo mosala na lingala pe Monde du Travail na français lelo nazali na sengo ya koyebisa bino na plateau oyo toyambi bai société civile oyo babengi yango coalition de la société civile pour la promotion et la protection des droits économiques et droits humains socio-culturels babengi na beaucoup c'est coalition deske tozali na bango awa po ya ko kabula na bango makambo matali actualité ya mikolo oyo mingi matali makambo maza koleka na marché central makambo maza koleka na makambo tali bitelo bikangami ba université ba école secondaire pe primaire ekangami po ya makambo tali covid pe makambo matali consultation oyo mwana mboka batu lukwebo azo sala na tango po ya kosala gouvernement ya union sacrée de la nation na loboko nanga ya mwasi tozali na papa Dieudonné Okolo ye azali membre ya coalition desk ya société civile et bonjour papa Dieudonné Okolo. Bonjour ndeko journaliste. Na ngambo na ye tozali na mama Félicité ye pe azali membre ya coalition desk ya société civile. Bonjour mama Félicité Tanga. Bonjour papa Alain. Na loboko nanga ya mobali tozali na Jean Tunda ye pe azali cadre membre na coalition desk ya société civile. Bonjour monsieur Jean Tunda. Bonjour ndeko Alain Noka. Voilà omoni ba invité tozali na bango na mokolo mwalelo bango wana tokei na mutuna makambo malekaki na marché central ndenge bakangaki yango tosengi na technique yokuna oyo kumbami na mwana mboka Mike Kamwaka atindela biso lema ya déclaration ya société civile desk basala kilobi po koka etia ba kambi ba invité na mwa mungu na monoko po toka ko manyolango malamu. 3 points ont été à l'ordre du jour des points de presse de la société civile pour la promotion et la protection des droits économiques et sociaux et culturels organisés ce lundi 25 janvier au siège du Sénécat à Bongolo dans la commune de Kalamou. La coalition d'Esquier réclame sans délai la réouverture du marché central de Kinshasa fermé sans tenir compte des paramètres socio-économiques difficiles dans la ville de Kinshasa. Cette coalition de la société civile demande au gouvernement de la République de procéder illico presto à l'annonce de la reprise des cours dans les universités. Les écoles secondaires et primaires de la République démocratique du Congo ont déjà de 14 jours accordé. Si rien n'est fait, la société civile sera dans l'obligation d'engager les actions d'envergure sur toute l'étendue de la ville, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. De ce qui précède, la coalition DESC sollicite l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, en vue d'obtenir la réouverture de ces marchés illico presto et préserver l'emploi des milliers de Quinois arbitrairement envoyés au chômage, la nomination d'un nouveau comité de gestion, la résiliation du contrat de gestion entre M. Hassan et la ville de Kinshasa, ainsi que le renforcement des dispositifs d'assainissement de ces patrimoines collectifs, fort des attentes des parents, des élèves, enseignants. La coalition DESC exige la réouverture des écoles, universités sur toute l'étendue du territoire en ayant 14 jours et demande au gouvernement d'ériger des dispositifs de sécurité sanitaire pour protéger les milieux scolaires et universitaires en vue de ne pas compromettre la réforme sur la gratuité de l'enseignement. Passé ce délai, la République démocratique du Congo aura franchi le seuil pour que l'année scolaire et académique 2020-2021 soit déclarée blanche. Voilà, Bandeko Batali émission Monde du Travail pe Mosala, Bouti Kolanda, déclaration à la société civile desk, Ndenge Balobi, Pona Magamotali, Kofungola Baklasi, ba université, pe Kofungola marché central. Na kei na loboko nanga ya mwasi kutuna Ndeko Dieudonné. Ndeko Dieudonné, yo zali syndicaliste
président ya sindi ba collectif ya ba vendeur pe ba commerçant awa na mboka Congo makamuni rezolika kuna na zando poto wiki no zando bakangi yango po babongisa yango. Merci ndeko Alain na lingina sembola ete nazalinde président national ya moko ya ba syndicat mais kumbo ya syndicat zali collectif des vendeurs commerçants du Congo CVCC na Bokuse. Tozali ba syndicat ebele o tozali kolobela bateki na kati ya mboka na biso Congo mais spécialement pour na likambo ya zando ya munene ezali soni eza pas cité mais eza pour l'accéder soni ya bakonzi ndenge bazali komema kati ya mboka ya Kinshasa bakonzi po tuzo kotanga directement gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngobila Mbaka. C'est là pour na zando ya Kinshasa Jantini Ngobila azali na likambo moko o eza koboma manase mais aza koloba na boso teto na makasité na likolo te ndenge tuza koloba en haute voix ne baloba na français. Jantini Ngobila azali gouverneur tango azali gouverneur akuti zando bazando nyonso tu ezali régi na mibeko na marché central ezali marché urbain ndenge moko na marché ya Liberté ya Gambela ya Matete ezali régi na arrêté 198. OK soki mukano ezali ya kozwa na kati ya zando ezali na disposition oyo elengelaki ebongisamaki pona koyekola to kotala ba proposition ni nesengali kosala auto bengi cadre permanent cadre d'évaluation na niveau ya ba marché esengalaki ko évaluer na niveau ya ville est-ce que sengali zando arme mandenge yazo senga keno a réhabiliter zando est-ce que kuna nde soki to kangi oui le pour et le contre ya komemango akina niveau ya assemblée nationale parce que comme na assemblée nationale te sans que akoka ko convaincre ni ni ko sala te na population assemblée nationale pe ba ko pesa nigisa lokolo eza bongo nana ko sala marché ya kotunga marché ya kotunga mandenge nini délai ezali ya mikolo boni ndenge ba kotunga ba ebasana kati okukaze bango wapi ndeko Jantini asali bongo te ndeko Jantini akanga zando na munoko verbalement kaka parce que gouverneur akangi yayo kaka mutute akangi ça le 9 juin 2000 mbulo eleki bato bakufa na zando ya munene 2020 pona nini parce que na ba service ya ye gouverneur Jantini Ngobila na bato totanga bato ebele o azala ki ba administrateur kuna na bato équipe ya cabinet na ye maître John baya na zando batumba biloko wa bato na ba dépôt ba important biloko ebele ba bebisa ba kio biloko ebele exila na zando bato be bakufaka le 9 wana to sali to memani na gouvernement central pour tous à sécuriser et pas ya ministre intérieur a joué à cela équipe d'enquête a monique oui autorisé ko déclarer ezaki fondé à défendre yango na conseil des ministres na gouvernement central après défense premier ministre Inunkamba le 31 août 2020 a instruire ministre et intérieur pour créer une commission d'enquête pego kitakuna baye banini esengali basal. Le 30 septembre 2020, ministre intérieur a tiré commission en place. Bakoti, basali musala, bamoni bisika bato bungsa biloko, bisika bato bakufaki, bamoni ke non, wana yangote. Nde baye ko zongi sabateki na zando. Makambo Ngobila zali ko évoquer, eza fondé te. Bazongi si bateki na zando. Parce que non seulement wana, et dans la société Safricom, où l'État, gouvernement congolais, il y a vu la Kinshasa, va concéder gestion du marché central. Et ça, le gouvernement de Moto a signé une convention dans la société, qui est syndicaliste. Maintenant, de l'élité, il y a l'habité, la justice congolaise, binomoko boyebi wana zulu banabiso, boyebi na justice na boka nabiso. Si on a magistrat, on a juge que non,
na tonga immeuble na mutu ndeko oyo ba ko autoriser yo otonga nga justice na occupé na ko contourner d'une manière administrative aki azu décision bazongisi bateki na zandu là bazongisi bateki na zandu ye maintenant a sali démarche ya komema na niveau ya président na zongisi ba vendeur na zandu le gouvernement central na nzela ya ministre ya intérieur ye bazongisi bateki na zandu esengela ki pesikoyo ba continuer na ko sala enquête pour na koyeba nana bongisaki nini nana kufaki awa nde musali za kosalema ti lelo parce que tant basali liboso ye gouverneur bino bosali commission ngana zaki associé rapport na yebi angote commission est en cours par associé hôtel de ville directeur ya cabinet na ye azali conseiller économique na ye azali na kati ya commission to éviter a même si quoi dossier et comme une présidence oh zando eza salité oh bonaboy or tant tozongi bazongi si bateki na zando ba ebisi a nommé comité de gestion a boy ko nommé comité de gestion zando tikali pendant 6 mois sans que va percevoir taxe mon côté na niveau ya zando mais ko kombo la matiti toza kolongola na moi muke parce que forfaitaire toza ko senga volontairement mutapesi comme matiti to boaki matiti curieusement sikoyo na niveau ya présidence ezana ba conseiller etikali muke panda sikoyo ko tanga ba conseiller ona ya président les conseillers privés ya président nde baza comme ma dossier wana pour que baloba que non le ministre ya intérieur asa corrompu et sengali on surtout ministre intérieur asali ezala pembeni maintenant gouverneur Ngobila a commis qu'on soit appui à niveau ya présidence. Mais puisque tu dis que le président de la République, mais l'ito inaye a koyo kagamba la mon côté. Ndeto kendeki na bateki parce que les syndicats tu accompagner bateki. Tu accompagner bateki pour nanine. Gouverneur a dû arrêter le 11 janvier. Pour na kokanga zan qui est insalubrité et puis à réhabiliter à réflexionner Zand. Mais il faut aussi le plan et l'administration. Même à ta administration, où est comme la Kamala Mobistique et Sengeli. Autorité a eu décision le 11. Ministre provincial Naye a communiqué le 12. Yoka rapidité à l'Ikamonenge de Salma, ça veut dire que Ezali Nassé. Bazui arrêté. Le 11, arrêté peut-être comme on a en côté, mais mon ande communiqué dans les réseaux sociaux. Na miso le papier boyenge na na zotanga oboye ezate to kenda auprès de partenaire ba service belé même la police ko ezana zan parce que c'est communiqué autozo monde officiellement bozana ngote bazana ngote na ville na niveau ya la police pas c'est moi pour exécuter décision on a to luka partout ti ezate. Oui papa na lié parce que na moni olobi essentiel est ba téléspectateur ba oki yango motuna ezali est-ce que olobi ezali soni tout ça mais na moni technique balancer ba image wana moi qui a balancé ba image disant eza salité au moni ba montagne ya bosoto tout ça et ce pourquoi tu kuna o mais la même maïté alors ce qui est gouverneur ba kambia mboka ya Kinshasa ba zuni kano ba bongisa zando osomona kuna nini tala ba montagne ba poubelle kuna et ba bazolekana bazoteka wana tout ça alors gouverneur ce kazumu kano abongisa marché wana asa la réhabilitation mabe ezawa pubino ba vendeur ou ba syndicat bomoni na likambo wana bokomona ko mabende ngeni ndeko par rapport na bosoto to salite ozo présenter oyo ezali soni bosoto o eza ya zandoté bosoto oyo eza ya zandoté eza na zandu le 19 janvier gouverneur par rapport à la décision d'Indenge à Salaki parce qu'il y a déjà présenté que Zando a salité. Bayana ba camion ben na niveau ya marché central. Ezalaki vide. Bake ko zwa bosoto. Dipai na dipai. Yo zwa caméra kende bisika wana. Na Zando bateka ba serengete. Pourquoi on a toujours l'hôpital té? Au moins les bosoto na liboso à la police. O bayaki ko boaka kuna. Pour pas justifier makamona bango okuta tala ba serenge tala ba gant o ezali wana
bamemi le baye sikoyo ezokoma vers tongo mituka sikoyo ekomi na retard bato bakomona oyo ezopena matiti bakoti yango na ekonoma kende na kamera kuna na ekonoma mituka eza kuna nzambe mpe azalaka malamu mituka ekufi kuna kota na kati ya ekonoma okomona mituka o gouverneur ngobila ayaki nango kuna. Est-ce que vous avez preuve puisque vous avez kaka il faut preuve za la kaya mo peut-être aux moins image au tali au monde ba mituka ne bazwa ko boka est-ce que vous avez na preuve ya ko ezo attester que réellement ba otika mini ba biro ko wana mituka o salito o wana eza déversé à partir ya mituka pour ceux qui akokombola zando ekozala bongo te pe yumeli mingi na zando tozana dépôt de transit ya matiti kuna eza na kati ya zando te eza libanda ya zando soka présenter yango oui yetango toke tozui ba bene ya hôtel de ville poto longola matiti wana parce que poto futa mwambongo babite gouverneur a interdit biso matiti ya zando tokoki kolongola ngo te toke na pena na première rue baboyi mituka nyonso tokoki kozwa bazoboya eza kaka mutuka moko moyen natanga société wana eza te nde ezalaki kosalisa biso bakoya na 4 ben ale toyongoli matiti nyonso tu le bango bacomprendre bazosala nini na poko te moto komboli zando matiti ezouta na commune ya Barumbu na commune ya Kinshasa une partie ya Gombe na Bonanza immeuble moko eza wana bazoya ko déverser matiti na site de transit wana tokanga mbalebele tango tokangi 15 pouces mukolo liboso ya matiti plein et outil libanda ezoya na zando to considérer la police a eu ordre à partir à ville batika batwana bakende yami balé tokangi tout un lieutenant ya la police aza ko accompagner ba immondis tokangi to memiye ba entendre sur PV kende na la police ya zando otu makambo na zolo baona yo parce qu'il y a des preuves ba tu azala entendu sur procès verbal mais tout ça na toki ko za ba PVT mais tout ça qui pour dénoncer. Voilà, papa Dieu donné na makambo nyonso to oloto bawana to landi pe déclaration à société civile desk bino ba société civile desk bino ba syndicaliste na zando wana bino bolobi nini bosengi nini na makambo nyonso de otoloba biso pas gouverneur pas sa partenaire depuis aya to sengai yeto kutana na ye to échanger to tika ko kutana te mais ça li kaka son parce que lobby a lobby ke asola ki na biso ba syndicaliste to yokani bo na boye wana makaba lukuta biso tozala kité to sengi ye soki akokanga zan to zane ko kokangama to l'essentiel d'abord bato nyonso tu o bazana kati ya zan to ye baba site nini to kaze bato wana yazo lo bakene na bazando batongaki so montake na zando bazo senga $100 $200 toujours dénoncer parce que l'inga koyoka ngote créer commission to travailler ensemble alingi koyoka ngote alors lokola ya keka na présidence ba to kende ki na gouvernement central to monique non makamonyo surtout et comme ka biso surtout kaka présidence ye to kei o azala ki lobiao biso to kei kena niveau présidence o biso toujours kusenga la présidence a créé toi ta obligé ye gouverneur a créé commission na kata commission président CP ezala nakati parce que ce qu'on toujours le bas ce qui est non fondé tout le baquet bah on a que oui ils non fondé plus de 30 000 familles au bazali nakati ya zando munene mais bazando ya sali il n'y a que 4500 tables papa attends tu butanga za ba l'été. OK maman félicité Tanga makamwa zando ezo toka kuna masango ezo toka kuna yo ko lobelo ko puisque zali mama bino mingi ndeza ba mama to bazoteka kuna et ba mama pe moto bazotala nzungu tout ça yo ko lobelo ko puisque yo ko tamba saki déclaration yo pozala ki wana yo ko loba nini ukosenga nini na bakonzi po ya zando wana ndenge ndeko lobi oyoki yo kosengelo ko ni. Merci ndeko Alenoka eza mawa mingi kotala ndenge mboka ezokende bato bazai ko bika mabota plus de 30 000 familles ezobika na wenze wana et bongo bazape bango moko na makoki ya kosangisa bambongo na bango po balongola bosoto yo moko yebinde kwa Alain biso zali ba défenseur à droits humains na kati ya mibeko na biso topé na ba traités internationaux de nani déclaration universelle des droits de l'homme ba makambo ebele bazali kosenga
bato ya mboka esika tozali ba respecter mosala ya moke o ba bengi petit commerce oyebi yango malamu pe bakonzi notamment ndeko na biso papa Ngobila Mbaka ayebi yango ke sengeli a respecter mosala ya moke ya bana mboka. Deuxièmement, to sengeli ba mama ya Congo sengeli bazala na un environnement sain, c'est un droit oyo mutu moko takoko botola. Mais yango gouvernement nga bongisa zandu soki elinga bongisa zandu papa balobia malamu kobongisa zandu eza mabete mais ayebisa biso maître d'ouvrage déjà nani ayebisa biso financement euti wapi ayebisa biso durée ekozala ndenge nini ekobanda kan ekosuka kan olie akoya okuti batu kendo tala siko to uti zandu papa otala ya kaniska bongisi abebisi pourquoi parce que bato batekaka na zandu bavivaka du jour au jour. Ça veut dire abimi na tongo ateki bana balie lokola bengani bango bongo en cascade babimi baza le long ya boulevard le long ya avenue Kasavubu batandi ba Thompson ba matembele ozo sentir misère nelongi ya Congo et puis moi na mboka Alain noka to ke pa to zonge pai est-ce que mboka oyo to sengeli ko mona ko assister na ba événement lokola ba exproprier zando ba longole na maboka bana mboka petit peuple va péquer yango na ba to libanda ba expatrié. Est-ce que c'est normal? Yango to lobby et ça m'a bêté mais démarche oya zui. Est-ce que ce que zo bon satanda kuna yo et sengelo bimisa bana to kwanda ko changer o che bango na salon obongisi chambre obongisi awa muke et puis recensement ezate. Est-ce que to kondima ke tangu zando ane ko sila bato batika ka lelo nde ba koteka lobby na kata mall. Donc, on a limité papa parce que même Zigida Sokotali, ils ont peine à rekende, batongi tout autour. Il y a Zigida wana, expatrié, puis bazama bazan et si ka ya Zigida oyo crash salamaka o watu wakufaka. Voilà, ndeko Jatunda. Yo zali na coalition deske. Yo ko lubailo ko nini ko bakisa nini na oyo nyoso balobi pona ko singa bakonzi ndenge bolobaki na déclaration na binoke ba fungula zandu. Zandu za salité est-ce que ba fungula zandu kana ndenge wana? Bon, kokomba liboso ya ndako ezali mabete. Tosengi na ndeko Jantini Ngobila azonga sima. Autre temps, autre mers. Syndicat ezali wana. Il a fallu à sololana ba syndicaliste à planifier plan d'action na ye. Ezali zando na yete, ezali zando ya bisonyo, ezali zando ya bana Congo. Akanisa yango kezali liboso ya ndako na ye moko. Non, nous disons autre temps, autre mers. Et tokoki kotika ete, il faut azonga sima, il faut asololana ba syndicat. Il doit considérer les syndicats parce que la législation est claire à cette matière-là. Les syndicalistes se sont appelés à participer na etali hygiène na milieu ya misala. Mais depuis kouta azali wana ata mokolo moko te asi asololana ba syndicat. Ata mokolo moko te bazali ba yeni na ete bazali ba partenaire na ye. Atika komema bandeko na biso na zero yazali komema bango nzela ya molili. Ye ayebi ke coronavirus ezali mais oya sali c'est plus que même coronavirus. Voilà, namoni téléspectateur balandi biso Mike Kamwaka soki awati de la biso deuxième élément, il y a déclaration il y a desk basala ki lobby na siège ya Sinecat na makamotali actualité de l'heure. La coalition desk n'acceptera plus que les élèves passent les classes par des arrangements non pédagogiques. Par ailleurs, la coalition desk et la synergie des syndicats des enseignants de la RDC félicite l'inspection générale des finances et aussi l'avènement d'un état de droit et la lutte contre l'impunité qui a favorisé l'arrestation des hauts cadres de l'EPST pour avoir porté atteinte au droit à l'éducation et à la réforme sur la gratuité de l'enseignement. S'agissant de la position de la coalition DESC vis-à-vis des consultations menées par l'informateur, la coalition DESC félicite le président de la République, chef de l'État, pour avoir jeté son dévolu sur la personne du professeur Bahati Lukwebo, dont les compétences avérées des grands hommes d'État produiront à coup sûr des résultats que toutes nos populations attendent et lesquels reçoivent les cahiers des charges des élus du peuple afin de les réunir autour d'une nouvelle vision axée sur la volonté du peuple congolais
pour la nouvelle majorité parlementaire attendue. Le professeur Bahati Lukwebo étant lui-même un fruit de la société civile et pour avoir été parmi les premiers à dénoncer un système de gestion chaotique devant l'imminence de sortir un gouvernement qui a l'obligation désormais de tenir compte des aspirations profondes de nos populations, la coalition DESC invite l'informateur à ne pas se laisser distraire par des luttes de positionnement et l'exhorte à placer le peuple au centre de l'action politique pour donner un sens à l'union sacrée de la nation. Voilà, Tolandi, déclaration, on a mon amboka Jabosko Tangi, Yazali secrétaire na coalition DESC. Général, so total na déclaration liboso, élément liboso, total pe élément mibale, alobi makambo mibale so kimisato. Alobi makambo tali kufungula ba bitelo, ba université, ba école primaire, ba école secondaire, pe betimbela na makambo matali consultation mona mboka bati lukwe bazo sala na côté ya société civile. Alors na keimba na moke pa mama féliciter tanga kotuna mutuna bino bolingi bafungula biteyelo. Est-ce que bafungula bitelo na contexte au Covid ozo sala rage na Congo pe na mboka mususu au monité que ozo pesa gouvernement raison et ozo tinda bana bakende kozo maladie po bakufa ezali wa bino bozo ko réclamer bafungula bitelo po ya nini ba bicole secondaire ba bicole primaire pe ba université. C'est dangereux. Mwana mboka lenoka na tondi botondi na seki kutu mwanda mbupo na moni mwa makambango ezo ya ndongo pe molili na ebite coronavirus ezaka na Kinshasa to na Congo po ana ngambo ya Brazzaville abana bazotanga bon na ebite ba disposition nini oyo papa Muyembe azui po banda makambango ya Covid e bandi nazomona beaucoup plus donc bana bavana na ndako toloba oh deuxième année oyo donc toloba bavandi na ndaku pona makambo etali Covid mais bakende ke église bakende ke zandu bazo kende bisika mo ebele zo sala ba société nyonso ezo sala musala à part que kelas papa aleno kana kotuna motuna est-ce que si tolobi na mosala est-ce que bazo tenir compte pe na ba école privée ba oyo ceux qui baké mosala te ceux qui habitaient le salité bango pe moyen ba futa mezalité pe ba école privée wana esengeli ba kondi amboka ba protéger pe bango pona ni ba enseignant wana bazalaka bazimwa mbongo mama kezanda ke boteka kaka ye wana donc kotoyo papa Muyemba kangi kelasi akena zandu koteka debouiller na zandu kuna papa ngobila abengani siko yebisanga nanu tozana mboka ngo bolingi to kende wapi makambo tali bitelo bana bavai na ndaku 2 ans parce que l'année passée pratiquement bana balexé ki bango na ndenge moko ya bien te ba classe ouais nani baleka ba classe ya likolo année oyo bana bazaki na assurance bazaki vraiment na elikiate tokotanga malamu pour que tozo ba résultat oyo ezali mérité mais toujours mona sikoyo ezoyebana te papa Muyemba zo le beloko moko te entre temps UNICEF ese bandi kolobake en tout cas makambango ezakama molili na Brazzaville a corona ezali to moni ba konze ya Brazzaville bazu ba dispositif nyonso bazo landela nini bane ba fanda ndenge nini esengeli bacha ba dispositif lavage main ba cache nez makamnyo so pour que nani to kende na perte ya nete to benga to na suka nez blanche mais tozoye baté eza nini bazo ba biso pe loko moko te bon bana biso bazo vana bandako makambo ba yekolaki ane écoulé ezo sila déjà na mutu siko tali otamboli ozwi micro na yoyo kama bana bazoloba okoyoka pasi pe okama wana motema bon na ebité soki président de la République atiki makambo ngo kaka boye to tozomona te makambo ezalaki yo bazo koyamba nini gratuité de l'enseignement ebele bakomi kocholango balobi ke baza na mbongo te pona kozwa en charge gratuité ya wana bavandisi batu na bandako na ebite soki eza ndenge wana population tambisa mikona yo gouvernement mutazana mbongo te pona kofuta po baluka mbongo mais biso toyebi ke budget ezalaki déjà
pour na cause en charge ma camion c'est tali gratuité de l'enseignement mais tangu bao bazolo ba cause appel na raison biso to koyeba te parce que tozo mona a ba détournement do salam ba kangi au secrétaire général ba kangi etikali yo soki wa détourner qui combien mais tozo linga to yeba que là c'est cause ngam colonie parce que biso pe to kotika te to va ndengwana na bana na bandako lokola bazoba na ba université ndenge moko ezo yeba na sens te classe bokangi pour na nini boyebi bien que sur le plan pédagogique ce qui peut bana mwana ko kisi 222 jours te pour azala azwa mateya asala examen en tout cas mwana na kozala elo côté mais bozo bongisa nini liboso tant bokangi ba bitelo bolobi te bana bava na bandako parce que maladie ezali na tango tozomona ke misala nyonso ezo sala nango wana mutuna bisto tuni lokola ba défenseur ya droit socio-économique et culturel pe ba oyo bazali ko défendre droit ya balakisi wana réponse na ko pesa na point liboso na point mibale to boité to yambaki gratuité na maboko mibale mais to komi komona ke est-ce que mokonza mboka azoyeba mai oyo population na ezali koloba po etikali kaka 2 ans ya pamba pour que baeba na ko évaluer mandat na ye afongola miso atala banani oyo bazoyela ye makanisi ezala kokanga bazandu ezala ya kochako suspendre makambo bitelo biso nyes tozotala ye tozotela ka ye mais tokotika pete parce que asengeli koyoka pe kolanda bato bazali na sema kazi achaka lito inaete na bao bazingie pembeni yango tozali kobela mokonza mboka la muka tala bana bavana na bandako loba koma bakuluna kaka bakuluna nde bo banda kokanga poko kenda ba kerosela biso service national bana na bango baotanga na bapoto bana nyonso bazotanga monde entier même na Brazzaville na hôtel Kolo mais nazoka moi ke oya biso o ezali droit o bana monsieur sengeli ba mériter ba bénéficier mais droit wana bazali privé na yango vraiment na éviter ceux qui bazo envisager ndenge nazo yokela ba soupçon ke ba kosala enseignement à distance na courant nini na contexte nini ya mwana soka na nzala à distance akovanda na TV balanda enseignement à distance na éviter ceux qui zandeni wana vraiment mutuna nazotuna na mokonza mboka alamuka ezala ba service na eba zala vraiment alerté bazomona ke danger zoya me bakani maboko wana biso rovanda nyete tolobi to pesi itimatum tolobi 14 jours soke leki soki kaka 2 semaines leki wana biso to conseiller ka neza blanche ba matabaki ta parce que to ko favoriser teke bana ba mataba ba classe mutu vide po bana biso na kati bandako bazara bazoba oya ba bazotina na poto eza remelo ko dimate papa alenoka voilà Jatunda oki mama féliciter tangandenga lobi yo oko proposer nini na bakonzi na contexte oyo ya bana nde bazana ndako ko vide ezali et gouvernement zobanga livrer bana na nini a livrer bana te à protéger bango puisque l'état protège ka bana yo en tant que membre de la coalition desk syndicaliste yo okoloba nini na likambo oyo je crois que mama a asikomanyola nyos mena koba kisa likambo moko ya muke covid ezali mais na bamboka mususu ba yekoli comment contourner et puis kozongisa bana na kelasi mais awe para biso docteur oyo tozali ko respecter mingi ngandu muyembe tozali ko sentir vraiment politique wana ipana yete tozela kaka bana bazela entre temps mayele ezokima oyo ya basi mususu bazolo kota bazemi o wana mama bombi yango parce que aza mama ebele bazolo kota bazemi na cité et on ne sait plus quoi faire et en tout cas il faut basala maso kote bana bazonga toyoka kike par-ci par-là na munoko ya ministre Willy Bakonga ke azwa kamwa mbongo ute pa ba mindere po esunga bana na classe tout ça makambo etali ba dispositif ya lavage mais tout monde eloko mon côté kamwa fonctionnement ba pesa mais yango basenga bitelo ba soutenir programme wana ya ba lavage mais or misolango eza muke eza ekokité mais tout ça en tout cas nous avons compris qu'au niveau ya PST il y a un problème de leadership ou soit bango nde sengeli ba kende pa muyembe ba proposer et pas docteur je m'excuse pas professeur docteur Ngandu Muyembe ba pesa ba proposition ba vanda ba solola
batala comment kozongisa bana na kelasi oyo mama lobi 14 jours ezali biso te ezali UNESCO et kozala soni après 14 jours ou soit après 20 jours ou 26 jours toyoka keno année blanche parce que nous avons déjà connu une année blanche na mboka oyo tolingi yango te et puis ya mibale ezali soni bana ba matakabitelo par des arrangements to bengi yango arrangement parce que ezali arrangement c'est anti-pédagogique ezali soit titulaire ayokani ba titulaire mususu baleki na bandako mwana no ifwa matakelasi ils ont favorisé la corruption ça nous disons non to koyi kondima yango disute et puis les efforts OK maman motuna mususu bati maboko na secrétaire inspecteur général ya EPS bati maboko na directeur ya nene ya Secope bino bozana coalition desk bozotala makambo mingi makabitelo okobakisani na makambo wana na bakisi kaka na ngande ezali boye est-ce que ndenge batona ba operaki inspecteur général ya EPST na directeur ya Secope est-ce que ministre azalaki formé plus na okinga mususu na syndicaliste Cécile Tiombo baki ke ba bale ko bisa ministre tango nyonso mais à suspendre batonga est-ce que ayebaki te papa soki ministre ministre za politique biso soyebi mais directeur à Secope na inspecteur général ya enseignement bango baza administration tango ministre bakokuta déjà un système eza ko sala soki yo ministre et que o épouser système wana donc vous marchez ensemble alors tango yo moni ke no makamozo ke malamu te mbongo ya balaksezo ibama na limite que président de la République a sacrifié année na gratuité par rapport à l'effort consenti. Donc, moi je félicite et je dis bravo à la justice congolaise oyo a tchema boko na bato ba ko détourner mbongo ya l'état et en plus et ce qui wana te ezaka directeur à Secope na inspecteur général balandela tina ba proverbe na nini susu ya Secope nini gestionnaire o bazana sewana makambo eza minene mais na sengi na makambo o etali rentrée scolaire papa mokonza mboka o ezali année na yo o lansaki gratuité donc le coup les autres salabo ezo beba to lo ba ke fond ezate n'y avait que la forme donc to sengi na yo vraiment tala makambo malamu bana bazon en classe zambe kangamate parce que ezali ko sala bazo ko bebisa image na yo voilà merci beaucoup na suka to kena mutuna suka to ko tuna pesa na kozonga papa Dieu donné okolo Jatunda makambo matali consultation parce que politique on est c'était la politique bino pe bozali bato ya société civile bokendeki na consultation par chef de l'état ayambaki bino boteputai kaneka de charge ya bino pona bino bozomona ndenge nini makambo ezotambola ndenge nini consultation oyo mwana mboka Modeste Batu Lukwebo azosala na tango pour constituer majorité de la nation. D'abord to mwana mbangwa tango ezali société remercier mokonzi ya mboka na ndenge aponaki ndeko professeur Modeste Bahati po azali moko oyo auti na maternité ya société civile ayebi pasi ya population et azali mutu ya bwanya peut-être mususu bazali ko minimiser ye mais azali mutu ya bwanya c'est un monsieur extrêmement intelligent azali capable toyeba qui est depuis conférence nationale souveraine elongo na bandeko oyo batika biso ba docteur Numbi ba Pierre Numbi et toyebi que ndeko Modeste akomema mokumba na yewa oyo bapesaki ye tina suka nango jusqu'à ce que akwaswa loko moko oyo population azali kozela c'est-à-dire akosuma mokonzi akoka kwaswa vision na ye oyo population azali kozela donc pour na biso tozali na esengo makasi et à ce qui concerne la consultation wana il faut asala yango à tenir compte ya ba politicien te parce que ce n'est pas le moment où ngai ndeboye te asala yango na philosophie na ye na mayele na ye oyo toyebeli ye mais à tenir compte pe ya société civile pe etika out pour ça bino société civile bozoka pouvoir te bino bobundela kaka peuple et pour na bino pouvoir bolinga ka pouvoir te okolobelo koni na société civile linga ka pouvoir te
na ya lobby ezali nde ba oyo bazalaki liboso bamona kabisa batu pamba et à cause ya ba intérêt égoïste na bango bamona kaka bango na bango ba musu to moni bango basali 50 ans 60 ans 40 kaka bango na bango société civile azali proche ya peuple na vision ya chef de l'État. Au contraire, il faut privilégier la société civile parce qu'il faut placer l'homme au centre. La déclaration. C'est au privé dans le gouvernement. Papa Dieu donné, j'attends dans le Liban sous Kangwana, toke pana papa Dieu donné. Yo kolobanini na makamutali consultation à mikolo oyo, pe makamwa marché. Le Lubaka kamoko, les atours à table tous à la porte tous chité. Le Lubaka kamoko. Oui, na kubanda na likamba Covid. Batika ko sala keno Covid des na basat de classe na RDC. Covid déjà partout. Essentiel tu ba ko se protéger. To protéger bana atana banda ko na biso ezali parce que tout ça ko se protéger yango ça ko se manifester te batika bana bakota na classe ce qui présent à s'impliquer te ndenga s'impliquer qui pour na gratuité et kozala ndenge to kozala frapper à partir ya UNESCO. Alors au etali likambo ya consultation musala malamu il faut azala moto azali beaucoup plus na population pembeni. Lokola batie moto oyo azali abandi politique na ye na société civile. Cela veut dire que yende azali moto oyo ya population. Pas ebi ko sola population. Et pas na biso politicien. Au moins nga basala les partis politiques tozali les pays aux partis politiques et belé pour nani ko la leadership. Alors ba ko linga gâteau ko partager ka quatre ba politicien na ba politicien. Yango to sengi tout assurer que papa Modeste ako pesa musala oya mala ndenge présent à Sengié mais pour na zando ngopila gouverneur atika ba aventure parce que bandi ba aventure wana na Matadi Kibala ba aventure ba aventure za mo consité ala kisi zando za mo consité ba aventure te ba aventure style pa musala Matadi Kibala ala kisi ndenge zande rozala ti lelo Matadi Kibala etelema musala yosala maté na tilka les ordonnances présidentielles et le bac est kotunga zando kunate yake kotunga zando mais yakutaki yango akuti yango te kimbuta salaka nini pour que ba sapeur pompier bazala kuna. OK, merci na commission yango zando féliciter le baka kamoko esili. En tout cas na pesio merci papa leno ka pona temps to lekisi na yo pona likamba consultation na lobité papa Modeste bati kobo asala mosala pona peuple. Asa musala pona ba politique te peuple ko souffrir bozo tala ndenge baza ko teka na bosoto bazolia na bosoto bali ko longola bosoto te nanko bana bazonga kelasi musala ezala malamu tozana besoin toye bana ko évaluer mandat ya chef de l'état na 5 ans oyo sinon te oyo ko ya lobby biso to ko tala kaka nini esala ki lobby nde yangwana ekozala tuka na pesio merci mingi. Merci téléspectateurs de la canal télévision et la émission Monde de Kawata comme na suka ya émission oyo oyoki ba invité ndenge ba lobby na ba question nyonso mituna ni sato tuni oyoki yango ezali bino ko sala jugement bino ko apprécier biso ça la appréciation te maloba maza o boka bino bona na biso na YouTube bona na biso na TNT pe na analogie au clair merci pour tout le malasi.